Jean-Marie Béa, nous a rappelé, coordonnateur du mouvement citoyen Congo Uni, Congo Fort. Deko Jimmy Kitenge, 30 secondes pour moi, si j'ai mon particulier. Nazana, moi, deux sujets na koloba, mais nous allons un peu plus rapide. Il y a les bosseux zali que ba chauffeur ou ba salaka ligne ya changu. Papa Chombe na ba chauffeur ne so ba ki komona ngai. Ba yebisinga yebisa ba kunzi oyo bazali ko diriger programme ya 100 jours l'autre comme soki na 700 soki 500 jours depuis 100 jours et banda. Et là, ils ont bloqué pour que soit des moutons, il y a des bonhommes ici. Là. Ce qui est zati, bah chauffeur, bah cotiser les bino à tambongo. Parce qu'un embouteillage, en tout cas, ils ont mis que la population, ma casse, bah après les lots, bah cotiser la taille, les tambongo, pour pas si ça soit des moutons. Yami balen de konangai, ils ont salanga passi. Nous devons combattre ce tribalisme, cette dictature qui veut s'installer dans le pays. Moi, je ne vois pas quelles sont les raisons Henri Magie a continué à couper la prison. Pendant que le propos d'Henri Magie, il a relayé suffisamment à Augustin Kabouya. Propos à Henri Magie, Kabouya lobby que non, Kabila tali formation politique ni a coupé sa pouvoir à pesi la formation politique ils a sérieuse IDPS. Mais maintenant, alors pourquoi arrêter encore Henri Magie parce que Kabouya a confirmé pourquoi à Kabouya za libanda, Henri Magie a la prison. C'est pourquoi nous devons combattre cette dictature tribalo-talibane qui veut s'installer dans le pays. Ndeko, vous allez terminer Ndeko. Maître Silos Bantushi, secrétaire national, il y a PLT, chargé à communication, hein, c'est ça? Merci beaucoup. Très rapidement, 30 secondes pour moi, si j'ai particulier. Ça ne vous empêche pas encore réagir, mais on va lobby. Quand on le vient, je crois que j'ai mes 30 secondes. Je gérer mon anding, nanga prouvé que na pesa moi des sujets na zanango rapidement. Na zape na chrono nanga, manambo kamedar. Ko ibanga 30 secondes nanga. Nazotala oui. D'abord na koloba ke na zana droit ya réagir na oyo ndeko nanga. Congolais de kolanga za pembe na chukoloba. Ma ndeko nanga FCC bien que je pas encore retenu les noms. Na zape na Potana et le lot Jimmy Kitenge. Augustin Kabouya c'est un grand frère pour moi avec qui j'ai des relations particulières. Je connais parfaitement bien. Et j'annonce devant caméra et à CTV que jamais tu vas relier information. Jamais, alors jamais. Totika kosangi samakamande ko Henri Magie na ndeko Kabouya. Justice c'est ça la Moussa Nango. Augustin Kabouya atikala jamais alors qu'on confirme. Ni nangai télévision ni na vidéo quelconque ou étant dans les médias. Alors jamais parce que bazoua parti moko ba denatia yango à l'écran à émission à démentira yango à lobaka kezalaka bongoté. Ça ça lango autant de fois. Merci. Alors pour na kolobela sujet nanga particulier naza d'abord ko féliciter courage ya mokonzi mboka bino nyonso bozoloba toyebi na noté mais une voix officielle et uti koloba que dimanche 14h mokonzi mboka a ko prononcer voilà à la kaki a kosalango biso nyonso to kozelango je crois que le dimanche à 14h congolais nyonso za la etandoike azela oyo mokonzi mboka a koloba. Deuxième message nanga particulier au d'abord ils ont concerné nga eza pour na compte ya parti les transformateurs PLT samedi oyo to na mobilulu minene auto organisé na niveau ya siège à parti na biso et là liboso président national tu vois que tout ça a démissionné na dans le côté information sur les réseaux sociaux jamais voilà pourquoi vous dénaturez les choses comme copier ça ba marambo ba tika la rosalati alors tout ça longa a osana deux objectifs du jour ya lobby à partir à 11h ya liboso eza ko restituer na base na ye makamo oyo basolona mokonzi mboka na cadre ya consultation tango bakutala ka bango mibale. Deuxième chose eza lancement officiel ya nouveau mouvement courant les réformateurs oyo eza ko regrouper na kati nango ba parti politique personnalité politique association to ba congolais nyonso ba baza na posa ya mboka échanger baya et pas na biso. Excusez-moi attends une seconde. Adresse etika moko non etika moko pour na pesa ba venir te oyela na monument ya Kasavubu bisika bacha ni monument ya Kasavubu na Kimpwanza o avancer ka moke au moins na komika libanda wana parti les transformateurs na ilongi ya mwana mboka to se alonga to kozala bino biso nyonso na pona ko yamba bino. Merci beaucoup ndeko na biso Silos Bantushi pour na présentation moi 2 minutes na yo rapidement toke na sujet to kotima na moko j'espère que 4e invité azoko rejoindre biso kalate ozara malobande ko Silos
président de la République, il y a beaucoup de annoncé en gros que dimanche, ce n'est pas une première annonce, hein. C'est vrai qu'il y a les autres services, mais ça qui le week-end, jeudi, qu'on sort, il y a un jour à la. Mais le week-end déjà samedi et dimanche. Non, ils avaient précision déjà, dimanche. Oui, bon, précision peut-être vous précisez, mais on va précisément que vendredi, on va samedi, on va mais jeudi. Ok. Alors, comme on précisait que le week-end, les autres jours dimanche, certainement, c'est 14h, nous espérons que le président Koloba, bon, ce qui nous intéresse, c'est le président Koloba Nini. Alobaki Alobaki déjà avant na loba po ba loba te na lobaki mabe na poste d'abord yoka batu ya koyoka ba couche nyonso. Voilà pourquoi on a d'accord tena démarche o eza ko fustiger action ya mokonzi ya mboka. Et puis congolais nyonso o azoyoka ba zo fustiger action ya mokonzi ya mboka aza prêt ya ko bambali banga na muto azo fustiger comporter na action ya mokonzi ya mboka. Pourquoi? Pour la première fois ayoki chege, ayoki comédien, ayoki musicien, ayoki journaliste, ayoki politique, ayoki pasteur, ayoki mutu nyonso. Sikoyo aza la vision globale. Alobaki nakozonga epa na bino pona ko annoncer décision na ngai oyo e ko exclure comme côté de figure. Alinga ko loba ona ko loba e ozala pona intérêt national ya peuple congolais. Jamais d'art. Eza magamba ko ya ko bomba te. Mokozamboka avant azwa initiative ya ko organiser milulu wana, ya ko organiser rencontre wana, c'est parce qu'il y avait un ça ne va pas na kati ya mboka na biso. Ndi alobaki avant de se prononcer boyananu na yokabino. Alors on a koyebisa yo ezaka ke mokonzi mboka akopesa vision ya sika lolenge nini mboka ekotambola lolenge nini tokokamba mboka oyo. Alors ba on nyonso za prophète de malheur ba okanisa ke rien ne va changer la discours ya mokonzi mboka ba o mikosa. C'est un homme d'action, c'est un homme de décision, c'est un homme de promesse oya la kakape à réaliser yango. Je vous assure que après discours à Mkonzi Mboka, vous verrez beaucoup de changements sur tous les plans et tokozonga susu awa. Si pas hypothèse comment ça d'abord que en dehors ya kozala politique naza avocat mais on a un cadre politique. Une manière de dire secteur nanga, le secteur judiciaire. Oyezo sala mabe na mitema batu mususu. Ça sera une manière de dire si mayakoyoka bazuzi, si mayakoyoka ba avocat na nzela batonye national na bango, ngai Félix Tshisekedi Tshilombo, tala mesure na zui na cadre ya appareil judiciaire. Certainement il faut profiter na biso nyonso parce que balobaka na lopoto la justice élève une nation. Merci. Akobeta secteur na secteur oyanga. Merci beaucoup. Donc na musicien pe azela secteur na yé, politique azela secteur na yé. Merci. Tozongela yo susu. Ça les forces vous intervenir 2-3 minutes et vous permettre tout ça même 3 tours à table ou 2 tours à table. Ndeko Jimmy Kitenge, président Azoloba Denge ba président dimanche à 14h. Merci Ndeko Jameda pour na motuna mais esalinga moi pasi ya koyoka Ndeko alobi kabuya aloba makambwana te soki réalisation ya CCTV baza en accord na ngai basunga biso ba l'exception ta extrait ya kabuya oyo azalaki incapable ya ko justifier yango na média mosusu pas Ndeko na bino confrère na bino Israël Mutombo oyo a confronter qui même avec na botela yo vidéo mwana mboka wana silika ki donc Ndeko moko atindi le message là alobi bonjour Jimel Henri Magie alobaka garçon oyo ya limité ameka ko dissoudre parlement ya ngonde bakangai garçon semble-t-il employé terme garçon oyo ya limité. Ce qui te dit tozongana wana hein feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki hein bokanyelanga mwana wana boyelanga ye mort ou vivant batikala okanga ete ligoté d'ailleurs ndeko moko oti ko finga s'il vous plaît vous avez parlé nous ne sommes pas sur le bois. Merci beaucoup. Continuez à œuvre essentielle parce que vous avez belé na plateau hein tika na loba lisumu loko mo amuke ndeko moko ya nani ya ba parlementaire debout les gens qui sont sur le bois oti ko finga ba appareil génitaux ya maman Mabunda alobi que maman Mabunda monaka ba linge te ba congolais ba excuser ce monsieur est en train de vivre librement donc ceux qui te dit que na terrain wana les injures c'est l'apanage même de la talibanie. Donc tokei na sujet oyo ndeko alobi wako tozozela maloba président quand le problème est mal posé il y aura pas de bonne solution.
ndeko président de la République alobaki ke azo sentir que mboka ezotambola mabe. Ça veut dire que c'est un affaire d'échec pour naé parce que yé muto lansaki programme il y a 100 jours il échoué lamentablement. C'est un affaire d'échec d'abord premièrement. Deuxièmement, balobi awako non nayoki pe ndeko alobi ça ne va pas ba blocage ezalaki. Le président a une vision. Une vision ne peut pas être bloquée. La vision du président de par la constitution et en commun accord dans le gouvernement et comme un programme et un gouvernement. Maintenant, si on bloque l'action du chef, la vision du chef qui ne peut pas être bloquée parce que la vision va bloquer en côté. Tant que comme programme à gouvernement, ce qui va bloquer, ça veut dire que FC ça va bloquer programme, il y a le chef du gouvernement, le premier ministre Nayemoku. Le problème a été très très mal posé, il n'y aura pas de bonne solution à problème. Parce que tant que non, rien ne va. Mokonzamboka Koloba, ngana zozela, ba réforme dans le domaine, mais écoutez, nous sommes dans quel pays? Si seulement nous sommes de bonne foi, nous devrions plutôt commencer à gérer les finances publiques en bon père de famille. Il y a qu'aujourd'hui que batuba outi poto, tous ces réfugiés alimentaires venus de l'Europe, qui m'a qui ça pour la coquille manzala, bah hier on a poto comme va conseiller. Outi poto bah ça va chômer, non, non, d'entreprise, c'est sur le patron. Vous allez commenter échafaudage, s'il vous plaît. Quel est la place, bah zongi bah. Jamais nous allons monter échafaudage na poto. Bon hier on conseil principal rang des ministres de $6,000 à $18,000. De 650 à 20. Nous avons un belé bongo. Si on a la population. Mais il fallait d'abord commencer à gérer les finances publiques bien. Il ne fallait pas dilapider les $400 millions dans le programme. Il y a 100 jours pour profiter de la population. Il ne fallait pas voir la liste de moutons pour la population. La population a s'attendre de leur côté. Le problème est mal posé. Il n'y aura pas de bonne solution. Aujourd'hui, il faut conclure qu'il n'y a pas une vision éclairée au chef des autorités qui nous dirigent aujourd'hui. Merci beaucoup, Ndeko Jimmy Kitenge. Malobe pa ndeko na biso Jean-Marie Beya, président azoloba dimanche ndeko Jean-Marie ndenge ba ndeko ba annoncer j'évite ce qui date wana ko za la maintenir ou ko za la sous-reporter to éviter mais ozozela nini président koloba nini qu'est-ce que kokoloba pona mboka na biso par rapport à ba tante population ozela ba acteurs politiques acteurs sociaux libanda ya mboka pe ba partenaires bazozela dans tout ça qu'est-ce que le président c'est koloba pour aimer ma solution et même par rapport à ma capacité na mboka na biso. En tout cas, merci Mingi Ndeko. Eza Mawakoyoka, jeune frère, il s'appelle Jimmy. L'élégance politique va bien avoir un plateau jeune frère. Non, excusez-moi, Ndeko Nangai. Ezali kaka pona roloba. Nena lobake, ezali mawa. Po toye awate pona rolakisa bilongi na ba auditeur, to ba téléspectateur. Toye awa pona rolobela makambu o etali mboka na biso. Ngana zali mutu o na assisté na tango Mobutu, na assisté na tango ya ba président nyonso balandani. Na moni ndenge mboka ezalaki, lolenge ezalaki pe na moni ko beba na yango. Tango ndeko azali ko lobela likambo ya Henri Magie na zongeli nanu wana. Bo moni bino moko tango président Fachi azui pouvoir, babimi 700 prisonniers, 700. Basalaki mikolo nani Henri Magie asali na boloko te. Baumeli kuna bakaboli bangona bandeko ndeko jeko kwa zali kolela makile zali kobimaye na mosomba nyonso oyo bandeko bazali kotala yango ndeko souffrir batu ba misusu bakufi oyo bazolobo gratuité de l'école président Kabila nde mutoye na yango et pourtant batu bakufi likolo ya gratuité de l'école basali marche babomi bango pona gratuité école donc ezali mawakoyoka ndeko koloba biloko ya mutindo wana komona que 700 personnes bakufi ebele pona likambo wana et puis tango azali kolobake batu bauti bapoto ngana azali kaya mutu auti poto na silisi awa na ista avec grande distinction nazui musala na tango Mobutu te parce qu'il y avait une dictature na tango ya Kabila tomoni peke toki koya te biso kutu touti poto toye na ba idée na ba oyo bawi baye ya kukuya baye na ba bot ba wapi bazali na valeur o baki ko apporter quelque chose bayaki na babot bayaki nzela makolo ba porter bisonini si ce n'est que le ba komi ba millionnaire ba komi ba milliardaire mais bayaki na eloko te ngana ye awa lelo oyo nazali na créer groupe électrogène sans makelele projet ezali na FPI wana ezali kozela ka signature pour esalama
pour batiamo en action. Donc nous apportons au moins quelque chose. Mais obayaki nzela makolo, obayaki bayebi même pas lingala. Lelo bakomina banini. Alors, il faut que reclasser makambo ndeko nanga tous la ba fanatique zéro te to ko kendeke ba makambo ezali kabiliste to plutôt tribaliste tribobo na beauté likambo tribal a ezalité ezali likambo ke batu bakambi mboka mabe président Monique Lolenge o ekamba maki ezali kaka mutu nde échanger mais le reste ya corps ba DG ba ministre ba boye nyonso ezali Kabila tolala ki tozaki kidiba tolamuki to changer kaka mutu ekosala nini so makolo ekambi ete mutu ekosala nini soki loboko elesi ete donc nde likambo oyo ezali komonana ke mboka ezali kotambola malamu te lelo il faut président alongola biso oyo monseigneur abengaka bamédiocre médiocre so olongonaki médiocre okiti na kiimbécile lelo baministre mingi badepute bazali kosala allégeance bazali koloke tozali koassume loyauté na biso non na peuple congolais mais loyauté na biso na Kabila loyauté na biso na nani soki oyo bazali kobenga soki nani prétenga le mot chef na bango autorité morale ezali soni parce que soki bozoye bati na définition ya député te député lingi koloba commissaire du peuple azali mpo na peuple mais baoyo nyonso 305 balakisi bino ke tozali mpo na peuple te tozali nde mpo na autorité président aloba nini dimanche président aloba nini biso ngai naza na posa oyo alobaki ke union sacrée il faut ezwa marche po toyeba kokama mboka alors tozali s'attendre président apesa ba directive oyo toki ko c'est vrai toki koloba yango tokokanisa yango mais président ye moko nde mutu azali na secret ya likambo koloba mais na kati na koloba boye tozali s'attendre alongola biso ba médiocre oyo comment faire sikoyo na contexte oyo pression pesa makasi bazoba pression diplomatique eza makasi même pression balobi akoki ko envisager quelque chose de sans que kuta na partenaire na Joseph Kabila so ba solena yete peut-être cause à la solution te to d'ailleurs député le Kondo azoba que président il faut éviter voir la confrontation président Dani Kabila il faut boyeba que ce n'est qu'un sénateur na tomoni na mboka moko te mutu moko alongwe ale batu bakomi kosenga biso tokende se référer na ezali kolakisa ke mutu oyo azali kaka na même mise sur nous et président Kabila a répondu na ba consultation mbala na mbala tobosana te tous les dimanches boza komona ye azoya ko répondre pas ya dans le président Tshisekedi donc lelo soki amonani te soki bayoki yete ezala tina te bongo ba o nyonso bakeko yoka wana président Kabila depuis quand ye ayekoli makambo nyonso tu ya mboka po ayeba te kopesa ya ye ndingisa nde eleka ya bao nyonso bakei alors tozali koloba ke mingi oyo bazoya ba solution bazoya ko torpiller biso kokotisa biso susu na kati na distraction soki lelo oni président Kabila moko a son temps alobaka na bango balobaki ke ingérence na makambo mboka ko payer ezali souverain au manga na ministre na bango information oui alobaka ke bazali souverain bango moko mutu akokota te mutu akoya na kati na makambo na bango te mais soki bozali komona bato bazali koya kokota na kati na makambo oyo c'est parce que formule oyo président Fachi azwi ezali formule ya émergence ezali formule ya mboka ekende liboso ezali formule ya ba métro bomonaka ba publicité ya 2011 nyonso etikala na mai eloko moko esalama te batikala biso bafulu na kati na mboka il y a de quoi s'inquiéter même pour la jeunesse ndeko René Bonganga yozali président ya structure babengi les Bembis structure alliée à affiliée na MLC mbote comme retard makasi liboso ya ka respecta bulimbisi na bato bazolanda biso je pense que baebi ba condition ni tozo vivre na Kinshasa wa il y a comment très facile comme argument alors rapidement aux ubande bazo pesa déjà makanisi aux ana temps sur pesa 2 minutes té makanisi noté tokataka na sujet présent à Zoloba sauf imprévu dimanche à 14h ndenge promettra la population qui est à la consultation à koyoka et puis à revenir avec ma décision tout ça pour l'état limbo canabiso au kanisi présent kolobanini parce que tout le monde pression et ça makasi tout le monde balobi ezo salem ba nungu ngweza ko mara batuso ba répéter de l'homme grave ko zalate donc soit il faut akende atia mutu la situation les autres ont présent kolobanini au kanisi kolobanini. Merci beaucoup ndeko Jameda. Je pense que mukonjamboka koloba engebene na promesse à pesaki population que no asolona baninga et puis akoya lisusu pour ko
pesa bango vision be makanisi na ye. Alors mutuna no eza malamu akoloba nini. Bon, je pense que ceux qui alobaki pour amona ke makambo ezo kende malamu te. Président amona ke quelque part azali bloqué. Président amona ke coalition na bango esali déjà ça eloko. Et puis échec wana ezala mutu ya mutu moko te ezali bango nyos coalition ya cash na FCC. Il faut doza la conséquent. Moto ko épargner ye na échec wana azali te, y compris ye moko. Mais au moins prise de conscience ye pa na non non non. Nzela o tozo kende kaka boye tozo kende mabe. Il faut to fanda to benga bande ko mususu to sulula to e bandenge ni to kokozwa bonne direction. Alors nini akwa ekoloba